choc ndé eza makasi pona sapuyaki mingi na loboko pour protéger mutu. Donc choc ezaki awa je prends les antibiotiques que j'ai eu un accident que non naza vraiment un problème na liboko na koyaki na moto liboko ebandaki kokita te mais sikoyo ça va et comme mais ça fait un peu mal. Neti fali siko fali nde eza wana akovanda ne kaboy aotala boy asa 1 million de vie kabo ozomona ezali ke non ngolu eza na ye ozomona félicitations tango beta guichet fermé eza lokumu ya mboka na biso pe guichet fermé ayo arena eza lokumu ya mboka na biso alors ezala bien te na ba musicien mususu bo banda ko tirer les bâtons dans le roue bo sala ngo concurrence ngai fana beta liboso ngai fana te L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Chers amis fidèles internautes, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne dans laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois, nous vous disons bonjour et bonsoir. Tout dépendra de l'ère à laquelle vous allez capter cette émission. De partout où vous nous suivez dans le monde entier, c'est toujours la voix de votre humble serviteur, Shadrach Akanga et les mignons de la presse. Dans ce plateau, je suis avec Manick de John. Encore une fois de plus, on va parler de l'actualité. Comme vous le savez déjà que l'artiste Héritier Watanabe séjourne toujours à Paris avec ses musiciens pour compte d'enregistrer l'album sur les chemins de la gloire. Il va se produire aujourd'hui, les 6 ou les 6 mai, si je ne m'abuse pas. On aura beaucoup plus de précisions dans cette émission. Et déjà, en pleine préparation, l'artiste Fally Ipupa est toujours au four, il travaille toujours au Four Moulin pour aller donner de la bonne musique aux mélomanes de Brazzaville et de partout, bien sûr dans le monde entier. Il nous a encore lancé, plutôt donné la date du 25 novembre à You Arena. On va parler également de cela dans cette émission. Merci à vous qui êtes branchés, connectés, scotchés en ce net moment. Un grand merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent de partout dans le monde entier. Très peu de gens, Baïbi qui est Manick, moi ça va parce que vidéo moi circule qui Manick na loboko bakangie babane, qu'est-ce qui lui est arrivé, Nini comme elle Manick, elle est là dans ce plateau, elle va nous-mêmes expliquer et comme elle qui est déjà aussi balancer au-delà de 100 000 views. Félicitations à Prince Babia et puis Nabato tout va consommer. On va aussi parler de cela aujourd'hui parce que l'artiste nous a dit qu'il est toujours en pleine cuisine. Il va nous revenir encore avec de belles chansons. J'ai dit merci à toutes ces personnes qui sont branchées, connectées, scotchées. Merci à vous et également merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent de partout dans le monde entier. Merci à Dane Chandou, les Chinois congolais, Marcelo Juif Noir, Napesio Bambo Tebele, Mama Emilie Nzemba, tous pepele Ambetolo, Arla la mère de Jimo, Motemanga na Marcelo Juif Noir, na Pesibino pe Bambote, couple qui toko na Irlande, Marcelo Juif Noir na Arla la mère de Jimo, na Ninga Bino Mingi Yananga, Mbote na yo vraiment un grand merci na Bandekoutou, fils Njouzi ensemble avec moi, Fongola Biso, Toyamba, invité na Biso à Mokola Lelo, Manick de John, Pitunime, Ndaloba Moko Abotama, na hôpital à te, na balabala.
Très bien. Voilà, bonjour Maniké. Bonjour à Kangai, bonjour tout le monde. Avant de commencer, non, c'est Nzambe, merci. Merci na souffle de vie, merci na protection à la famille. La famille c'est les noyaux, la famille c'est sacré. Donc merci vraiment na Nzambe na protection à la famille. Merci na toutes les bénédictions oyo apesi libota nanga pe oyo apesi communauté nanga. Merci vraiment na batunyo so obalinganga na ba obalinganga tinga na linga no parce que ngape na inaka hein yango balobi na Bible to limbisa baninga ndenge nzamba limbisa rabiso. Donc merci vraiment na batunyo so. Je sais que je vous ai manqué même dans la rue bazotu nanga maniké ndenge nini ozoya te. Je profite pour saluer papa Herbie na radio Message Vie, papa Alphonse Kayenga na église Sion, Goreti Louvrezo et en commençant le président de notre pays Félix Antoine Tshisekedi, Fachi Beton son excellence avec maman Denise Niakeru Tshisekedi, la lionne de ces pays. Et maman est babin koya moi si ya mboka oyo parce que c'est na kati ya forêt là, c'est la lionne qui vient avec des décisions, c'est la lionne qui chasse pour venir nourrir la meute. Donc la lionne de ces pays, je te salue en passant maman Denise Niakero na fondation Mobimba na Pesibino Mbote nazo senga nzambe merci parce que j'ai eu un accident oyo que non naza vraiment un problème na liboko na moto, mais ça va, Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce, c'est pourquoi je remercie l'Éternel des armées. Nangolo pour batumsusu eloko moka ya mukeboe acholi. Mais Dieu a fait grâce, ça va un peu maintenant, ça va vraiment. En réalité, ni na cholo bangwa ni ni komeli manike. Te eza juste erreur ya mutu ya moto pour alataki li papa. Donc alataki li papa. Tango alingi à côté sa vitesse na virage alingaki a tombola soki levier soki ni na pété mais et ça dit que non assieti moto et sans saler voilà donc et ça le rouge vidéo moko ezali toko chango donc na sali radio na radio balobi que non eloko ezate mais choc ndé eza makati pona sapuya ki mingi na loboko pour protéger mutu donc choc ezaki awa je prends les antibiotiques chez mon médecin que je salue papa Koski docteur Koski à Bandal notre médecin traitant n'a profité pe na pesa mbote na Shilove babito kuta na sima ya station ya métro et pas ya Shilove to sa suki donc lobby dans zalawana pour la coiffure nangai et pas ya Shilove babi makamba bien ezawana liboko bandai ko kitate mais siko ça va et comme mais ça fait un peu mal ça la moi passi na sepeli penza ozo déjà ba soin na kenaki radio na sengi merci vraiment na la Pulga en tout cas Goga atindaki mutumba moko ya otikelanga mbongo soin tant kaka ba natie vidéo na statut aza musika mais atindaki ya ngoma aya otikelanga mbongo ya soin na sengi pe merci vraiment na batumusu na kotanga te très bien na kotanga te na koti radio donc na bukanité juste choc parce que na sapuya qui na protéger mutu merci vraiment na batunyo so op ba pesinga ba encouragement merci na bino nande yo pour yotalanga très bien otikela ingapé contribution na ordonnance nanga parce que naza na ba ordonnance ba kisi nazwa ki pe soutien donc tout ça va très bien parce que bato belé pe ba mitunaki maniké yo batumsu batuniki vers la peau des maniké elle est à ma gauche donc elle se porte très bien accident et salimaki azala moi ezalaki omoni embouteillage nazaki na kati ya taxi nazokende sayo na Kasavubu embouteillage ça mais comme mutu na fait na kutane rapidement pour na makama matériel pour na chaîne fait na solana et pour abanda voyager ni na kiti na zui moto na tala kite ke muta pour comment on tala on relâche va pas que so moni muta moto alati di papa ko matate comment on kangela ngo même comment on kangela ngo risque na mona na tala kite na matai kaka rapidement mais Dieu a fait grâce très bien. Alors tu te portes très bien aussi naza bien non soit traitement mutumo ko petalingi pona yo que en vouloir yo bon atangai ce que en vouloir ngetali yo na nzambe très bien
pongane na vandi boye likambuso na lobi esili nango nakanga bat na motema te motema nanga na tikela ngo nzambe. Très bien. Soko en vouloir nga osala nga mabe nzamba o permettre ngo te parce que moi j'ai fait l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Na sangsake na mungu ate na mafuta te na sangsake na ile côté kaka na ainsi dit. Donc aloba nanga a protéger nga, il est mon rédempteur tant a moni problème et a protéger lui il descend pour venir nous protéger. Na confiance na. Voilà. Donc, Moutouma Rota ou Lukaya rejoint la facilité. Rejoint la facilité, il y a les anges qui sont là. Très bien. L'Éternel, il est là, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Il ne dort pas, il ne somnole pas. Il est là, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Là, et puis, Nalinga qui n'a rectifié le Komoko. Batubo Mona qui image ya Maman Nadège. Vous avez fait des vidéos, vous avez dit de n'importe quoi. Libala et c'est Salamaki. Basi ba benisaki bango ezalika keno azaki mama na bango ya molimo yango bo yango to sengaki image eya image ezate zaka kafo apambola ki libala te apesa ki bango alobela bango ka maloba po ba couple ba sengaki mama na bango alobela bango maloba ya pambola ki na ye libala te apambola na ete puis yango to se basengaki image ya libala keno azopambola bola ta ba alliance bolo ba ezate ezalaki keno azakoloba na bango maloba kitoko ba benge mama ya koloba maloba en tant que leur pasteur leur conseillère donc botika ko critiquer bon botika koloba makambiso surtout ça qui banalise mais tant on a eu vérifier na source ce n'était pas comme ça eza ndenge bozola ki angote logiquement parlant moi na moi ça ko pambola ba marié te ko salamati que a ça la messe ya mariage messe ya mariage ko salamati lipamboli lo baba marié ba fukami mais c'est sili ndenge ya keno bazo pambola ba poza rapé ba bosali mariage le dimanche et lundi boye ba pambola bino wana ko lo ba maloba kitoko pona ba batu babalani mais que messe ya mariage moi c'est ko sala je vous unis mari et femme a ko sala moté eza ki alobela ki ba on maloba kitoko maloba ya nzambe libale kene liposo voilà c'était juste ça. OK très bien voilà wana ezaki compréhension o batu ba comprendre ki même niki a subi ce éclairage na il y a Maman Nadège, comme j'ai annoncé tout au début. Mais avant tout, le président Félix Tshisekedi d'entendre le mot parce que par le barasso occupé politique occupé toi la mboka. On appelle papa Israël mbote, sans on appelle ce mbote bé. Na moni azo sa muto wana kenai ko bunda ba bundi a gagné. Ba Martin Bakole ba bundit abundaki na ilk un polonais abeti kaona 3e siko bolobeli yango tendeni azo appelé lo bato bolobeli yango tendenge nini tolobela ki makambo mbongo awa bolobi makambo siko abundi a gagné congolais en tout cas nga penza na retirer penande na lobaki makambo wana vérité ya solo Martin bah oui na c'est parce que Martin Bakole a bundi il fallait to lo bandenge pas bundi la ki nenga bundi a gagné il faut to lo belango parce que tanga azwa kimbongo babe azwa kimbongo siko abundi kombo ya azwa kimbongo abundi yango a gagné yango siko il fallait to féliciter ye bato ba comme osele sous ba critique sous wana esprit na biso congolais qui a créé combat là ko créé parce que Michael Hunter aboya ko bunda Michael Hunter abanga ki aboya ko bunda parce que abangi ye aya obunda mais abundi a gagné bon il connaît ça pété kende kuna ba beto ba ko bela liboma na terrain bato ba ngula sango ba finga sango ngape na za na kati en tout cas félicitations vraiment Martin Bakole félicitations vraiment baza bato bazo sala fierté ya mboka ba otambo na drapeau ya mboka. Très bien. En tout cas, félicitations vraiment. Très bien. On a peine bandelo héritier zobetana. To belango to comme na sijona avant to la musique, to aussi sana mambo il y a mboka na biso parce que c'est aussi très important de parler de notre pays. Tomoni président a outu ko inaugurer nin o ba outu confectionner to pe ko réhabiliter ko réhabiliser bâtiment moko na université à IPN vraiment et comment qui démoder les étudiants ba comment ko vanda na ba condition moko boye minable. Alors le président na likanisi ya ko tchaba étudiant na ba condition malamu a bongiseli bango bâtiment wana pona bato bavanda na ba homme na kati ya université ipemba bavanda na ba condition bien tango moni eloko bongo maniki okoko lobani na obwaka ba fleur parce que babi eloko no se bandaka na 1 très bien pour comme na 10 pour comme na 20 et bandaka na 1 abongise ba étudiant baza avenir ya lobby. Il faut batanga na ndenge ya bien
donc batanga pena na place ya bien ba condition moko vraiment valable ba condition moko vraiment ya bien bazala bien po tango azokende ko sala ba examen mutu ezala bien po sozo tanga na ba condition mabe ozala stressé ata route sozo lala na place mabe olota ndoto mabe donc en tout cas merci papa tozoke na biso mboko yo elatelamba. Parce que tant on a les cas na Bosolo pour vous informer, tant on a le bac non, président na biso zan de konabiso, to chaye maboko to keli boso, j'ai eu même des appels de menaces. OK. Ba menasanga, ezan na bato ba benganga ba menasanga, okomona to kosala yo boy. Na le bac non ngana mama ya mboka oyo. Malgré délire, malgré nini. Mboka oyo na linga ngo koleka makamneso parce que je suis congolaise. Naza mwasi ya mboka o papa nanga azali aza nationalité congolaise maman nanga de même donc mboka nanga na lobaka toujours bolamu nango pona opesa ngo chance parce que tango zoloba olati la elambo eza kitoko te yo mo somi mo comme chemise eza bien te déjà inanzoto non parce que osoma ke mo pourquoi tango ba bilinga eloko opesa ngo chance to pesa mboka na biso chance ko évoluer na lobaka na bato bolobaka mboko ekobonga mko ekobonga pesa mboka na yo chance lobela ngo maloba malamu benirango Kongo peso kende na sima pona ni biso moko maloba na biso nanu président ko sa eloko te nini boye lenga zana ako sale eloko te na 5 ans kuta sale eloko ya mboka na yo ezanda kuna yo mboka na yo eza mwana na yo le noyau c'est le Congo le noyau c'est le Congo lobela mboka maloba ya lipambo la mokonzi parce que c'est lui qui donne le pouvoir, c'est l'Éternel des armées. Nzambo acheye wana zazobate yango somo na yo remarquer pene loko mo Congo peso zonga sima na maloba na biso moko peuple congolais okobanda ko finga mboka na yo lokolo zo finga mboka bato ya libanda mukolo nini okoka ivoirien zo finga mboka na ya te zo zinda bazolo baka eza bien kuna na tirke zindaki au tremblement de terre et salamaki o ki bamba lobi maloba bazolo baka kabie babandeli ko construire to apprendre nanu ko bénir mikonzi na biso tout à fait gentili ndengazan akosala loko tabuki ya loba nzambe ndenge babuki babongisa ndenge bazaboye babongisa nzambe pambola mikonzi na biso pesa bango ba idée ya malamu pambola mama présidente na biso pambola ba projet pambola croquis pambola pena union sacrée mboka na biso ebonga balobi tout se fait avec la parole et là comment les écrits non mokile créama na liloba alors la parole c'est la force pambola mboka to apprendre nanu ya liboso ko pambola mboka soto comme pambola mboka na biso to changer même mitema na bandeko na biso très bien to pambola mboka bakoko na biso batambola na maloba mboka na biso o eza mboka o batika ba prêtre maloba alors biso maloba sala ka makasi na mboka na biso to pambola mboka to pambola président na biso to boakela ye makila na Yesu Christ ba fleur to pesa ye courage muto sala eloko kaka eloko na malonga sali wana ya bozo décourager bandeko to apprendre ko bénir communauté nation na biso ezala bien même nzambe abate bato ba komo bénir nation na bango ezala bien biso to ebeloko musutu to ebika koloba vraiment to kenda na table ronde na kasavu ba kenda na maloba to yebi mundu kite to yebi kaka dialogue. Alors il faut to banana nous kolingana nous mboka ko pambola yango. Même Bible zo ebisa biso maloba, ils ont le pouvoir ko détruire ko bénir. Voilà. Tant ozo baka mwana ozoba pena oka zo aza koko mazoba tazaki mayela. Mais tant ozo te eza erreur ebonga. Aza bien te mboka na biso ebonga, mboka na biso ebonga to okene na obonga. Ebonga. En tout cas merci fana papa Fachi Beton na Moussalo Sali na ipen wana ba étudier batanga na ndenge yabe parce que bangonde baza avenir ya lobby. Merci beaucoup. Comme on parle de notre pays, je loue également l'acte qu'avait fait la très distinguée première dame Maman Denise Nyakero Oyo à Simba Kipenda Makolonae inde tina place Victoire bipa ya kenda kiko somba
kosombela molongani na ye chaussure chaussure au mona kiango chaussure au mona pena maman keti na victoire quelle simplicité quelle na victoire consommons congolais maman Denis en tout cas maman maman merci maman tala acte ya ndenge wana maman alongwe na ndako ake potote elo ake na victoire ake osombela papa na biso sapatu benga pa na lingala sapatu akomisi pe sapatu yango papa palati sapatu eza chinois eza la turquie alati sapatu. En tout cas, moi je l'avais vraiment apprécié. Elle dégage la femme. Elle est la femme elle-même. Ah, quel éternel te bénisse, maman. Quel éternel te bénisse. Va de l'avant. En tout cas, obstacle nyonso, Goliath nyonso, kokweya au nom de Jésus-Christ. Bisoto okende ka liboso. Peuple, toza batu ya mboka oyo. Mboka nzamba pesa biso yango, lipamboli na biso yango oyo. To luka mboka wapi? Atoke wapi? Mupepo oyo kana Kishasa oyo kango na mboka moko te. Soki étranger zo sepe na mboka na biso biso mo bakolo mboka. Même la Bible, nzamba zo pesa mutu seconde chance. Babi, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Alors, son nzamba zo pesa seconde pour nani biso te. Pour Nanini Bissoté à Goretti l'ouvrezo mami de moi Chimène Lopez Chloé Kardashian de Bruxelles ya nanga Mireille Okito moté imaginer Okito Tommy Tuni mais mon frère en tout cas libota nanga mobimba na pesi bino mbote mama Clarence na pesi mbote mama Passa na pesi mbote tonton Serge mboka na biso na pesi premier citoyen de la ville Jantiningo Bilangbaka na pesi mbote ebele bon courage na initiative na yo kin bopeto na pesi mi konzinyo en tout cas union sacrée on est ensemble vous êtes derrière union sacrée union sacrée on est ensemble union sacrée on est ensemble on va aller de l'avant na nanga apolitique mais tozaka na posa mboka ebonga alors union fait la force très bien union fait la force en tout cas nzambe a bomba bino pambola bino avec un problème na ba combattant maniki na ba opposant pe ngana za apolitique balobi to soutenir oezo kende bien ba combattant wana wa ya mbwazande ko na biso même ba combattant ba lukaka intérêt ya mboka mais bazo salela ngonde bien te très bien ba salela ngo bien ba mona keke na ngo bien même bango so bani ko bénir mboka ba yeto bongo mutu oeza mboka na bona benga na bango mutu te bazo futa ba taxe baza ko nyoko bakoma ko tambo ya kobombama pona nini bakoma mona ti okomisi mboka na ennemi na yo vraiment ya o vivre na kimia te bandeko baza awa famille eza awa noyau eza awa bakombata bandeko na biso bavie na biso bayaya batonton na biso bamabota na makila likama makila nzambe aututa motema na bango ba osala ngwa bien et comme mutu musoya babi te to beta te to kendo solo la o ndenge yo sakuna o moni to zio to beti yo te to menasi yo to lingi kaka oloba na boye ba pesa ne ba idée to moni pe ba combattant révolté oyo ba comprendre ba conscient de ba menasa ki Christian Bosembe mususu ba ki ko protéger oui c'est ça to pesa ba idée au lieu tango beti mutu otomboli ekanda mais so pesa idée on m'a dit qu'il y a une idée, on a mais c'était dans ba combattant na pe balobi boy toziebi agressivité te ba koko na biso ba menacer ba belge te ba kena na lumumba na table ronde na mesa to solo li to joie indépendance na li solo malgré douleur mais to solo là très bien continuer les solos très bien. Merci beaucoup Maniki, on avance dans cette émission là, c'était vraiment très important pour parler de la République démocratique du Congo, notre pays, notre emblème, notre fierté. Nous sommes très très fiers d'être congolais, un pays où l'élo Afrique Mobimba bâti la ramutema parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Voilà. Pourquoi dit-on que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Ça la recherche, tu comprendras l'importance et la valeur de notre cher pays République démocratique du Congo. Maniké, on va revenir avec les questions. Là, on va aller na musique, na mindoulé, comme on le dit, la charité bien ordonnée commence par
Moi kitoko. Man ke ko mo yemba bien. Sala na nia sana. Tesa moi bien tu comme ba bien. Toi qui ka nia c'est babi balancer. Babi prince babia. Moi na ya ba papa na ba maman na ye. Très bien. Moi na ba papa na ba maman na ye. Maman bila bela za maman na ye. Aza maman kulutu na ye. Kolo bailo mo yo faut ba longolo na mama prince. Tenga pa mama prince faut ba longola nga. Ngana moninga na loba likambo na beta CT. Na koki koloba na feri ngana za mosi ya na ye. Ngana za mosi ya ba musicien na boti na ba musicien. Donc je peux parler avec le musicien na koloba na musicien mais mutu mususu te. Ngana za la mosi ya musicien ya ndaku. Très bien. Na za la mosi ya makangu te ngana boti bana na ba musicien. Na ba musicien donc na za mosi ya ba musicien au moins même so kuta na vibrateur mère au kuta na fabrication mère. Wata benga toujours maman. Ozomona sœur na ngate abenga sœur kuta mère ndeni pona nini ayebike moi si ba valeur voilà. Yango ozomona c'est juste ça. Donc prince ça moi na ya ba musicien. Très bien. Balancer se comporter de balancer et cueillir bien tout ça les promotions. Nasengi merci na batunyo so batie maboko Cynthia Kapache, nasengi merci na Siwa Stone, nasengi merci na Tony Coco, nasengi merci na Batutu, na Seleo Scram, Bomoko Bandal, en tout cas Goreti Louve Batutu, na Ebisio Lubumbashi, na Congo Mobimba et puis nasengi merci na Bayana ba innocent HB, merci beaucoup vraiment chéri Coco, Alpha Muyamba le manager, nasengi merci na Lodubil, nasengi merci na Nabil Abdallah donc nini la société ya ba taxi nasengi bango pena merci ils ont été là nasengi merci na Afrique Elengi TV na Fimbu Valdi Tambwe merci beaucoup na Shadraka Kangai merci beaucoup na Kerit donc merci na Nene ya Kelokelo merci na ba maman ba femme légitime NK Lux merci beaucoup. Merci beaucoup. Déjà, tant que c'est des semaines, tout ça là est 100 000. Merci beaucoup. Na page moko. Page open. Les news des stars. Marie-Laure Mwaka. Merci. Merci. Yazoro Mabiala. Yazoro. Viens Zoro Mabiala. Viens na ya bogos. Merci beaucoup. Na Ona Badikai. Ona Mugaba na singyo merci vraiment Ona Badikai na staff na Mobimba bozala que na pour télécharger balancer banzel et tout ba fille à lelo na sengi bino merci beaucoup vraiment ba fille ba fille à lelo en tout cas Coco Jambo merci beaucoup en tout cas merci na Aigle de Kawele Théodore Lito Aigle de Kawele Malette Balobi Aigle de Kawele, merci n'a choisi ma tata l'ange céleste. Merci beaucoup vraiment. Mais bah tout peut bazoli nga ba retrouver na po ya barumba parce que balobi yango ne penza identité na ye parce que ta abeta amour vrai. Amour vrai yo kana. Ba yibaka ngonde. Amour vrai yo ka Jenny Chioyo ayebi nani poison Mobutu. Poison Mobutu a musique, rappeur. Azanango, bazana amour vrai. Tant banga ba bengi na nini na francophonie il y a 3 ans. Ezaki na amour vrai, abeta amour vrai. Prince ça beta rumba amour vrai ali. Amour vrai ça. Mais n'est-ce quoi lancer carrière officiellement. Beta sikoyo rumba, rumbeza. Mayala nakosi bomoko bandal toujours. Nelin Sangu toujours. Bita Morena la reine de Brésil. Azalaka moko. Toujours rumbezoya. Tosi to beta amour vrai. Rumbeza. So bo koti bo beti prince babia amour vrai oyoka rumba. A beta rumba asala featuring na vibrator. A beta rumba asala featuring na nani oyo azana oyo aimba neti fali nani. Déplique aboya obimisa nzembo po na motema mabe. Nani bienvenue Makanga producteur oyebi abeta na vibrator rumba amour vrai ça mais tozo pesa bino elengi ya rumba mususu ezoya to baki to beta ki rumba to kota afrobeat ba yoka pe ba découvrir single les a 3 chansons to bimisa ki son po bato ba bina po baki ayebi bina te to bini sikoyo rumba ezoya tozo ke malembe nous faisons la musique intelligente.
toye na modèle mosusu ya musique sans impolitesse, sans polémique, sans injure. Pas il faut na finga tel pour prendre sa bimate. Tous en a besoin ya batutu. Tous en a besoin ya batutu parce que Congo est un mboka munene. Très important. Très important Congo, tous en a besoin ya artistes et belé pour mboka na biso eza munene. Tolingi tant to okende ba festival ba omona pena que non te Congo parce que biso base na biso eza mbunda. Na lokole. Na ngongi. Bakoko na so andai kolongola pasi ya fimbu ya belge na mbunda ba opesa moto ba mbunda tun yokite tu vois c'est notre culture. Très le bien. Tambour so tali ba dessin kalomona ba tie net ba série ya bali anza ba bandai ko sala kala comédie na mbunda. Culture na biso eza mbunda. Donc biso eza mbunda loketo so tali biso toza na culture ya musique. Très bien. Alors, tous en a besoin que artiste moko tous en a besoin battre belé. Pourtant, on bena ba benga biso na festival international ba ma pa que no Théo peuple ya fachi. Ba ye, ba béton ba ye. Hein? Bana ya béton bango ba ye. O banda na ba papa. To bana na ba papa. To bani na ba quadra, ba fali, bana ba to kiti na ba innocent. To kiti ba tu nyonso ba prince to kiti. Ozomona. Na ba nani bazali oh nani. Ba un père. Bagali Garvey suka ozomona suka soto ke na bana basinde tozomona ka rebo chulo mutu azo sala azo booster so na lobby boyo na lobby bozwa courage bozolo batro muninga ye wana atiki bébé avion akio tombola drapeau tous on a besoin d'artistes et belé pour na ko tombola drapeau ya mboka na biso. Très bien. Voilà, merci beaucoup. On avance, Maniku, on va parler héritier Watanabe, toujours en plein Paris, où a enregistré album Naé, c'est parmi Bakara, le chemin de la gloire. Sur le chemin de la gloire. Sur le chemin de la gloire. Soukana Kindoki. Bobanga, Bobanga. Sur le chemin de la gloire. Boyoka rumba, pour décortiquer le rumba, Messie le chanteur, l'homme qui chante. Oh, c'est vers la musique Nemaka, c'est Milinga Bernadette Masengo. Bilinga, boyoka Messie les chanteurs sur le chemin de la gloire. Pour azotia mayele, ba featuring eza. Talakas après ko bana ba musicien na poto pour enregistrer. Amemi ba musicien to ba okima boy. Amemi bango muta okima te ba nyonso ba oya. Parce que akeko sa musala. Osani na poto. La fuite des musiciens d'héritier Watanabe en Europe. Lelo manike batu bazolo bake ba musicien bazaka wana po bazo imana ntango bakoma na suko mona ne misusu bazonga te. Comment kokanise la batu eloko oyo basikanisite. Bango nde ba opesa batu bayiba. Ke Bercy kuto ade na solo kokima. Bercy ozana omoni batu nyaso kokima Bercy te Bercy alinga musique. Bercy aza artiste a musicien te aza artiste aza na art alingaka art poni ba ochaka Bercy pas ni Bercy amona na Kishasa konyo komani Bercy nyo komaka ifa kima est-ce que Bercy amobola Bercy tambola na art alala na ndapa bien alamuka place bien aliaka bien siko Bercy okima poani pona ni ko kitsa mutu nengwana pona ni ko rabese batu nengwana oso memani ke na pota ok pona ni bo rabesa rabiso nengwana obi ko bana mutu nengwana so rabe so dimne. Non, on a que ça m'a passé, atika na poto, atika ne kotanda badra, atika ne kosala chafaudage. Po awa, na mboka na selo ko ezate. Botika ko dimina batuko, botika dimina batu, Bercy oya. Botika dimine batu. Atape Olivier. Oya na ye, botika ko dimine batu, botika ko ridiculiser baninga. Botika ridiculiser baninga, botika pesa batu ba idée. Bino batu pesa ba idée ba kima te ba oya au nom de Jésus-Christ ba oya. T'es à ma bé. Manika au nom de Jésus-Christ. Moté à ma bé, ça moté ma bé. Mutaza na idée te me boto pesa idée. Et ça na batu musubi ba komo benga Bercy tika na okakat. Et là Bercy na Kishasa tambola na ka.
Bercy alinga gloire, Bercy alinga succès. Na poto ça succès te bali Bercy ba olinga comme anesi bango. Yaya oza na studio o ça album e obo boza na studio et ça succès à makasi. C'est quoi qui m'a poto pour ça non? Poto le bosso ngano OK. Ah, Bercy oyana e. Hein? Net il est là, Toyebi qui héritier Zobeta déjà c'est 6 semaines à Saint-Étienne. À Saint-Étienne. Baza déjà à Saint-Étienne déjà parce qu'il y a déjà. Baza à Saint-Étienne. Parce que les 6 Babeta lobby. Babeta lobby samedi week-end. Prince P Arbeta Lelo. Prince Orbeta Lelo. Orbeta Lelo. Prince Orbeta Lelo na Pima. Na Pima bar, na Bandal. Na Bandal ah Prince Orbeta Lelo. Na Joëlité. Na Joëlité wana boya ebele boya otala artiste na bino. Ye abeta banzembo na ye après asangisi banzembo. Po Prince ayemba banzembo bat nyonso. Boya koyoka artiste na boya ko soutenir. Sans problème, sans scandale, sans bitumba boya soutenir artiste na bino. Très bien. Alors Maniké, lelo ozomo na onde ni horizon musique na biso et fongami parce que lelo ba voyage et ça qui ba bilo mon comment il est difficile pour certaines et surtout ba musiciens. Nous avons vu comment ils ont refusé le visa à Weranson pour les concerts de Bercy. Tout le monde on dirait muta monopoliser qui moi offre en ezaki fali na wata. Mais là tout le monde est comme font ma depuis caméra mission en poto bien que batika là tout le monde peut voir en son lelo toro baboye baki Angleterre na orchestre mobimba wenge musique à maison mais bon ko beta ba concert voilà horizon musical na biso et comme ko funga makoto fali kuna ba mission bana ba visa ba 5 ans ba 6 ans et puis alors que monsieur ko beta You Arena mais avant to lo bela You Arena mais ozomo na musique na biso nde lelo ouverture moi ba makambo ouverture wana nde tolinga ki po ba na biso pe ba oya ba kende boso. Très bien. Ozomona. Ba visa ezonga ba mise bazonga ko likola makamba bako kima na yo makambo nyonso yani journaliste okimi siko bato nyonso bakima na basala nini kuna basala eloko te bakoma komilela yango soko ke musala kene musala zonga zonga okokimela nini o bakima fabrication bango bakoma ozonga bazonga Sonia bakoma ko na reta balinga bakenda bakoma okende ati lelo Gina za na États-Unis na Francesco Totti bakomi kokende ba aller retour ozomona alors il faut que changer mentalité tekasona kepo okimo sani musala na yo eza musique neti ngandi nazabwe musala nzamba pesa nga ya ofele na tangi la takela cité na senga ke merci YouTube oyo na ke ba meminga voyage na ke na kimi na ozwa micro wapi ebele ya Sony Maniké akima nzambe na okokati yo so ba meme na poto kimate na posani ata batunde bazolo bako Maniké wata so amema ki alingaka kima na kokende ko sala nini na kokima na tanda mbeti na âge na bientôt dans 2 ans j'aurai 50 ans hein bota la âge na ngana ki osam sala hein obeta kayo la muka 4 na la muka 4 dana ko la muka 4 yo moko to la msango so benga na téléphone mais na salaire na nga bien na tiki salaire na nga bien na ke poto na kimi na ke ko vanda na komi ko vivre vie na bandeli vie na nga zéro na éviter vraiment batumsu ba komi owera mema mission kala tout ande ba ko kimaye pourquoi quoi ko tshai ba idée kasi motema mabeti motema mabe. Changeons nos mentalités. Apprenez à avoir des pensées positives dans nos cœurs. Même notre pays va aller de l'avant. Même dans nos maisons. Changement est là. Sozo quand ça m'a comme mais oh le panneau nini. Le panneau qui na difa. Ya ozoate. Mais so la moke bi gloire à Dieu. Nzambo apesi ngai souffle de vie à renouveler grâce na vie nanga na ozwa. Oh mon ozwa. Très bien. Ozwa. Il faut avoir des pensées. Ya mon mundela zara positif. Mundela sera positif. C'est tout un entraînement. Ngamo pe na zala bongo. Ngama kam na lobageza makambo ngamo na viva. Ngamo na zaki yo sa ngama be. Ndeni fils nzeza otala ngabwe. Alo kangate asabwe. Na komi ko ebisa nzambe ngabi enlève-moi des pensées négatives parce que Bible lobby. Ngai nzambo so mona ngai te ozo banga. Ngai bon muto ngala sali na lilingi na ngai. Ozo inaye pourquoi? Très bien. C'est tout un eza eloko moya. Tala efungola ka ba porte mabe je te dis banana ngamo na sali entraînement wana. Bandana changer ba penser na même ko ba peur na zaka nango elongwenga okobenda
ya eloko moko oyo eza nango to bendi yango eye yango moko po yo moko bendi yango fungoli porte po bi satana yo moko bengi aye il faut avoir des pensées positives tant qu'on a pensée positive na Shadrach olinga Shadrach amona pas cité te kopo ka Shadrach mutako salam kopo ka fils nzeza ko salango te na benga fils alors fils ozap yaka comme montage moko eza kaka ba biloko na wana ba attaque na wana opesieni l'avenir est sombre. Ça c'est vrai. Sombre. Bato nga na kanisa ka ba osé la prince promotion ba saleli été bato na kanisa ba osate ba sali ba kapashi wana so atali ba dire nanga osé la prince promotion vraiment ba malika olobate. Félicitations Malika, Aoutobota, félicitations Mania Malika. En tout cas, Baolobate, Bavali. Mais, nga penza, na sepela kanzambe ateyanga. Très bien. Na senga nzambe merci, nzambe vraiment oteyanga. So likamba obitemani, que moi likambo sala kango boto, moi keke boy. Changer. Ça c'est vrai. Changer. Ni n'est parfait. Nazam mon sang tout est nazana ba défaut et belé mais il faut toi apprendre koko misa ba défaut ba qualité surtout ya moto Shadrach kalinga des fois Shadrach on tena comme ça pour na va na Shadrach bien na comme ça ngo qualité na banda ko conseiller na défaut na po asala ngo pas moto mususu très bien. Ça c'est vrai, ça c'est vraiment vrai. Voilà, merci beaucoup Maniké. Maniké Lelo, Ndeto Betara Masola Musica, après Stade Massamba Débat, fallait pour pas qu'il ne bête na yo arena automoni, exploit mon salemi, koka moi, à salika ouverture et à billetterie, presque, bon, kati à salle, était kamine à moins de 24 heures. Donc, Babia, 134 €, 5 quelques euros. Fallait attaquer en You Arena. Donc, évidemment, 20 000 places. Attaquer 20 000 places dans moins de 24 heures. Mais, papa, Tom Spa, tu as un critère, ça les plein, oui bien. Couple un bombe, bête na critère. Attends, Moïse Mbiye. Moïse Mbiye, tu as plein d'Angleterre. Plein. Faut te le bel rappeler, bango. Plein, Bakoumisi Nzambe, ils ont adoré l'Éternel, ils ont élevé l'Éternel. En tout cas, merci Seigneur Jésus-Christ. Bon, fallait vendre la terre, ils ont étalé lié, ils ont attendu. En tout cas, neti fallait si, fallait des ans à quoi vendre ne kaboy, à otala boy, à ça 1 million de vies kaboy. On se mona. Ils allaient que non ngolu, ils ont naïe. Félicitations, tant au bêta guichet fermé. Eza le coup yambo canabiso. Puis guichet fermé à You Arena. Eza le coup yambo canabiso. Alors eza la bien tena ba musicien mususu. Bo bana ko tirer les bâtons dans le roue. Bo sala ngo concurrence. Ngai fana beta liboso. Ngai fana te. Batika la beta. Botika a beta. En tout cas, fais rigola. Nous tous derrière toi, martyr, Tozawana. Derrière toi, ça a un courage. Aux Aki na Côte d'Ivoire, tu as fait les exploits. Zakari Baba sur le Mola, les Viennes Salampanda. Il était là avec toi na festival. Tu as fait les exploits à Côte d'Ivoire. Donc, Ndenge Outi na Abidjan wana, moral ezala au Betango. Mais si vous pouvez abattre aux Alakemaniké na Wakombo Yobundi, tout le monde a attendu à You Arena. Yanan. Oh, et bêtement à Paris, a fallu. Ya fali. Ya nga inde na zabu na taila nzambe na oloba na fali nga na zak travailleur ya victime te. Olobara ki o défendra volontairement. Na défendaka volontairement. Alors ce qu'elle va faire ça nga plaisir. Et ça c'est que c'est obligatoire à ça nga plaisir. Na koki ko imposer te. Mais koki osenga. Te na osenga te ya osengeza kama beti comme toi c'est lo likambo buta na volonté na ye. Très bien. Asa te na poka senga ki potanga osale lote comme ya senga ki apesa on eza ko créer ba polémique pour rien. So nga sanga plaisir nzamba tuti motema na sali nga plaisir. Bon na kaya Prince Babia. O pe ba prometaka. Tika ba makambo na tika yango laisse le temps au temps. Prince to lobela balancer. Ba musicien est victime. Ba okeno sala musana bango ba obeta New Arena. La mission va ça là kuna ce qu'il fallait abi amema batna plaisir à ça va tout plaisir bobo azana batnu on ça la plaisir voilà ça reste quand même les maris de votre mari parce que oui bien sûr et là aussi quoi ils a problème moko na ba warrior ata likambo eza mabe ba olinga ka toza ba beni oui alors nde eza boye ngane na fandi boye na olinga bien afali très bien. Na olinga pasi na été même lobby. Très bien. Parce que totala le lobby et binzambe. Alors lobby va préparer un ngopé. Linga muto azolo ba no vérité ya ba défaut na yo. Ko linga mutu te atozo kena kata moto. Kende, kuna eza bien lobby kuno kesa nini ozindi oziki. Voilà. Très bien.
Très bien. Voilà, on avance pour chiter dans cette émission. Je crois que Tolobi, moi, Makambu et Belé. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Alors, Maniké, Batubalandi et Belé, les dons à Africa et Lengi Télévision, de ton passage que les gens retiennent quoi? Bah, retenir Kakake, to bandana nous. Cause on va penser positif. Très bien. To bandana on se bénir dans nous bisomoko. To longo la motema ya koina. Et ça va bien. Merci beaucoup. Merci à vous, merci, ça n'est fini. Pour aujourd'hui, c'était donc Maniké de John. C'était elle, notre invitée d'aujourd'hui. Je crois que vous l'avez suivi. Et elle est déjà partie. Il y a Tiki Bisso, Bolandi, ma question tout et puis ma réponse. Un grand merci à Dani Chandou, les Chinois congolais. Merci à Maman Emilie Ndemba. Il y a tous Pépélé Ambetolo, Karine Manessa, British, Marcelo, Juif Noir, il y a Arla, la mère de Jimo, na PC Bambo Tebele. Merci à vous. Un grand merci na Bandeko Tout, Bautabiso département entier. Shadrach Ndouzi, marché central, na PC Bambo Tebele, Galerie Paradoxe, entre di marché, na di marin, na Katalou, voilà Shadrach Ndouzi, au Kozoé Mobimba, Vesta Kitoko, chemise à Kitoko, Galerie Paradoxe. Un grand merci également à notre vieille fiston coloqué El Zapatero, tout commune à Kin, Simanayo, Lionel Kibasa, LK de la République, na PCOP Bambote Belé, Lionel Kibasa, LK de la République, tout le Bumbashi Simanayo, na PCOP Bambote Belé, et puis Bandeko tout, soutien Arabiso de partout, avec un bon cœur, Toye Baote, to Kontaka, na Moutime Pitoningyo Mingi. Merci à vous, à la prochaine, bye bye. Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.